Voilà, merci Nandenge Bozali et Belé pour na kolanda chaîne na bino o bino nyonso bolingaka MJTV Mami Wanza. Merci na bino nyonso ba abonné fidèle ya chaîne oyo o bolembaka biso te o tout le temps bozaka au four et au moulin pour na kolanda ba émission na biso. En tout cas, ba merci na bino, merci na emoko la première dame d'Orléans, madame Mami Wanza Moté, ma papa Micha et puis merci na équipe technique mobimba ya MJ Télévision. Donc bandeko aux occasion kolanda biso première fois. En tout cas na s'abonner na chaîne na biso te occasion yango ya ko s'abonner. Bo s'abonner vraiment bo s'abonner et puis bo commenter émission ya chaîne na biso bo commenter ngo bo aimer bo partager et ça la biso vraiment bien. Donc actualité ezali toujours dominée na séjour ya Koffi Olomide na Australie. Donc biso ça fait déjà plus de 5 jours Koffi Olomide azan en Australie et hier abetaki concert na ville ya Perth et lelo boye Koffi Olomide akobeta pe concert na ville ya Melbourne. Donc accueil ya Koffi to pe séjour ya Koffi Olomide na Australie ezali koleka très bien, ezali koleka très bien. Je crois na ba prochaines émissions na biso boko zo ba image penza ya ba concert pe ba répétition ya Koffi Olomide. Donc séjour na en Australie ezali très bien. Koffi Olomide na moment oyo azali à l'aise, aza kimia donc Australie vraiment bayambi Koffi très bien parce que eza mboka moko boya munene baza qui vraiment na besoin Koffi Olomide pendant temps moulai bazanga kié. Mais cette fois-ci pour la première fois de Koffi Olomide achaki makolo na ekuna Koffi Olomide asakini achaki makolo na ekuna na Australie et ba image ezali bozo zwango dani chimanga soza d'accord nanga a balancer biso image ya Koffi Olomide na parc soki ba niama nanu bazo sepela na présence ya Koffi Olomide na mboka na bango Australie. À combien plus forte raison biso bato toza bato o nzamba keli biso na image na e tobo ya kosepela na Koffi Olomide. D'où biso pe photo sepela na Koffi Olomide, il faut pe to sepela na musique na e. Na sa commentaire mingi te bolanda bino moko Koffi Olomide, hein? Esika kuna zali na Australie ndenga zanini azako sakana banyama bayeko yamba ye. Dapo banyama pe balobaka. Faut moi banyama nde bazo féliciter babi les grands mopa otoka kona sango. Oh, photo. Photo. Make it 3. I took a lot. No, zoom 3. C'est bon.
Voilà, on a quelques images ya Koffi Olomide en Australie. Dans les prochaines émissions, na biso ndeboko zwa vraiment ba image ya ba concert, bozo pe ba image ya ba répétition ya Koffi Olomide. Donc musique na biso esenga ndebo, esenga ba artiste vraiment baza sollicité par-ci par-là. Ba artiste baza ba bête ba concert par-ci par-là. Ndelo tozomona ba Ferregola, tozomona ba Fally Ipupa, ba Héritier Watanabe, bazo beta vraiment ba concert, bazo beta ba concert. Bien que mikolo musique na biso ezala moi baisse moi muke menayebi ke na mikolo koya ba mission na biso ba koluka susu ba meka ko la musa musique ba meka ko la musa musique coup de chapeau na ba artiste o bazako bunda coup de chapeau pe na Héritier Watanabe o le 21 septembre déjà à ko se produire na scène musicale na Paris. Héritier Watanabe en trois coups de chapeau, chemin de la gloire paix, ils ont continué toujours au Bétanango malgré netité mais quand même ça va. Côté affaire égale la concert naïe, ils ont prévu le 7 décembre. Ils ont l'issue des concerts wana ils ont reporté pour une date ultérieure. Je crois Bissonio Sotoyebi si tout va bien na début année prochaine 2025 faire égale à cause se produire na ING Arena. Festival la paix kalate donc beaucoup zoango vraiment parce que biso so choka ki biso et ça qui passe to mona bande ko na biso ba ivoirien ba yaki bande ko ba utaki poto ba yaki pona festival là mais malheureusement moi complication moi koko se pesa ki yango nde salini ke festival la paix ezala reporter mais si tout va bien na mikolo ezali ko ya vraiment festival la ego salama parce que festival ana ezali toujours pona honneur ya musique na biso pona honneur ya mboka na biso nde to mona bande ko na biso Côte d'Ivoire ya Magic System de ba organizaka Femia biso pe ape tozana festival na biso festival ana ezoki pete o nga naza Warrior o naza Kofiette o naza Kofifil o naza Spiritas Ferregola a bengisi bino nyonso bozala vraiment na festival et puis tozala uni pour na ko soutenir initiative ya Ferregola o ezali ya festival. Donc tozo continuer toujours na émission na biso totikalika na ba actualité ezali ya Koffi Olomide côté à Mamasi Sunji le cœur honorable yepe azali très bien makamyo ezali koleka bien mais malheureusement pasi ezaka kana bato bazoloba n'importe quoi na kombo ya Mamasi. Mamasi je crois moko à l'écart déjà ça va sortie médiatique et belé pour na ko démentir ba rumeur e bimaka o azaka ex musicien boy non biso so to ebi Sunji le cœur ko uta nenda uta kana changu na ena ba musique no bande ko beta va comme pas ya Cool Mato pasaka na groupe moko boy wasa kolongwana ko yepa Cool Mato pe nande aiki ko intégrer quartier la terre toyoka Sunji le cœur na buzo bate Sunji le cœur aza lokola musicien chrétien atika biso papa Alain Moloto pe à son âme Mamasi aza lokola ye aza batu oyo toko o esengel to me la bombondo po Sindi to ebie na buzo bate Sindi to tika ko ka jamais o azaki ex musicien oh non de batu nyonso bazolo ba n'importe quoi na comme Mamasi o azaki ex musicien songolo o boye artiste obino bozolo bazaki ex Mamasi artiste ana de nature devant moi si akoka ko telema boyete akote mate poisana artiste moko azaki bo mwasi na nzoto na qualité mibalo Mamasi alinga to tena ye moko le quadra koraman artiste obino bozolo bawana o bozo kosa bozo banike azaka ex Mamasi eko simba te etika pe ko salama te ata na ndoto pe etika la pe ko salama te toluka atondima mutu tango eza époque ya mutu il faut qu'on ndima mutu nesi na moment toza na époque ya Sunji le cœur mwasi o azo tombola o azo valoriser musique na biso kala toyebaka ba mama Mbili Abel ba mama Chalamwana ba mama Abeti Masikini ba mama Lisie Yenga lelo boye toza na mwasi moko oyo azolongola musique na biso soni mwasi aza respectueuse eza Sunji le cœur kotala na accoutrement ya Sunji le cœur boye ozomona ke aza différente na ba chanteuse mususu
tomona ba chanteuse ebele ba accoutrement na bango eza descente te so nazongi mwa mokesi ma apesa exemple mama abiso Mbiliabel mama Mbiliabel akoli aza ba 60 d'années mais tota na accoutrement na ye nano accoutrement na ye esepelisa mutu moko te sikoyo tozwi chanteuse oyo azolata descente te nio eza descente lokwa mamasi pourquoi pas toluka korespecte parce que mamasi ye mona aza mwasi oyo ase respectaka mamasi na buzobo omona ye te mamasi okomona ye te na baboite soki abimi abimaka na mobali na ye Koffi Olomide yango wana bachallenge déjà esi ebandaki ya soutien mpona mamasi aza mwasi ya star na biso ye moko mamasi aza chanteuse congolaise il faut to respecter ye azo mériter beaucoup de respect azo mériter beaucoup de respect Platinium volume 2 ezali bozwa temps ya kokonsome yango na place ke ya kozalaka distrait na babêtise oyo eza inutile Platinium volume 2 eza la marché album ebimi mututu asepeli mututu aza d'accord oki banzembo kwa ba mama Rifa osepeli yango oki nzembo lokwa mamasi kitoko oki nzembo lokola mameyenga kitoko oki nzembo lokwa mwana ndwele kitoko presque banzembo nyonso eza na Platinium volume 2 eza toujours kitoko yo nanu ozwi temps ya kotélécharger te ya kokonsommer album wana te c'est le moment ya kokonsommer Platinium volume 2 le seul album oyo eza kocartonné le seul album oyo ekundi baalbum nyonso na marché et na cadre ka ya recherche na biso nde MJ Télévision tolinga toujours kokita sur terrain mpona kozwa quelque baactualité tozanga epe te kopesa micro na biso na bandeko pe baza ba amoureux ya bonne musique na bandeko pe ba soutenir pe ba musicien na biso toza pe na ndeko moko o alobaki penza maloba pona artiste na ye Koffi Olomide par rapport nde bato baloba ke Koffi Olomide asila Koffi Olomide aza sous na succès te Koffi Olomide musique na ye ezaka sous bien te bonjour ndeko toyambi o chaîne na biso MJ Télévision lelo toolobela album Platinium volume 2 ya Koffi Olomide oyo uti kobima album wana ebimi oyambi yango ndenge nini toyambi yango na temps normal Koffi Olomide aza père soko boye sala mokili na yo azopeta tawashi bana babotama yo mona décaple merveille asala férité nandi Olomide mais fali yango otangi kombole me ya ndima Koffi Olomide te aloba Koffi te fali amima Koffi Olomide atina ba Koffi Olomide fali ma Koffi Olomide obo yango te et message nous ko lancer na bandeko baba Koffi Olomide asila mais tomoni abimisi album aza le patron soki na bina kende na bato ba musicien ba kwa otalela Koffi Olomide te comme ça a patron nano akenda adayati banani ba wemba mais lelo na beta musique à coup c'est Koffi Olomide yo ba Koffi Olomide le patron millionnaire mutu mo te mana Koffi Olomide zate ba musicien c'est Koffi Olomide ala soupa apesa ba tuvi aza patron le gars mo pao NN okoyembela biso nzembo moko ya Koffi Olomide ya kala to ya sika nzembo na koyemba nazongaka na misi ya kala na basusi bazalaka bata basusi bazalaka yembela biso nzemba me nazala musicien te na kopiaka Suzuki grand chanteur yembe ya biso awayokeye tala voix awayokeye Suzuki un chanteur merci beaucoup bambote na opesi na banani bambote napesi na mama na ngai Mangoyi napesi na sere na ngai Silvio Lalanda napesi
na bileki na nga musulman Dieu merci mais ignorance te omoni Kofi a patron nalukaka ye nakutana na ye ozopona ndaba na olobelaka ye aza patron Kofi asila te pour rappeler Kofi asila ndenge nini Kofi asila te Kofi asila te balati na ntongo aza tawashi asala makambo na ye abimaka be aza kowa naatanga ministre mosusu na otanga bango te mpo na okumisa bango le gars mopao songa mbela mpe tongo likofi te ozoka ti ngai nalukaka ye se mpo kazomona epesaka ata limero nakutaka na ye aza papa ti. Merci beaucoup. Papa aza papa. Voilà, wana ezalaki réaction ya ndeko na biso par rapport ya Koffi Olomide. Donc na sepela mingi na bapopo ya ndeko ndenge alobaki mpona Koffi Olomide. Donc ezaka mpona Koffi Olomide te. Donc il faut ezala mpona bamusicien na biso nyonso, ezala mpona Ferre, mpona Héritier, mpona baartiste mosusu, parce que baartiste na bango nde mutu basepelisa biso na musique na biso. À chaque fois tant tozala na bafete tobetaka musique na bango. Tobeta musique moussoute na ba mariage partout tobeta ka musique na bango donc baza ba musicien baza ba patrimoine national. Il faut vraiment to soutenir bango to pesa bango makasi to encourager bango yango ne esa nini e pesa bango susu makasi yako améliorer musique na bango. Lelo boy batu msu bakoma oloba ojibe piana aboma miziki bawera succès sila so jibe aboma miziki akoma musicien ba concert to pe ya ba souhait anniversaire eza po biso tozo encourager bango te biso tokomo tala ka génération ye lelo tozo tala Ferre tozo tala Héritier tozo tala Koffi po Koffi asila na ete yazala ne toujours générationnel. Ba jibele lo ba kombo na bango etanga masute ba were etanga masute mais Koffi Olomide kombo nezo tangama so to che Fally to che Ferre tozo mona pe Koffi Olomide na kati le seul artiste et musicien en génération na e o azo bunda toujours na ba génération nyonso. Et puis Koffi aza toujours sollicité bazo zwaka toujours na ba featuring kuna na Nigérien na Nigeria Davido obenga akozwa basali featuring oke kuna na Tanzanie Diamond akosani obenga featuring. Pourquoi? Pour baebi valeur ya artiste wana. Pourquoi? Parce que baebi talent eza kati ya Koffi Olomide. C'est pas donné à n'importe quel musicien. Et le lobo na ajo Koffi azanango. Est-ce que ba Ferre ba Fally Sixo Koffi azosa lelo to pe ba production Koffi azobeta lelo na age na ye Ferre na Fally bakobeta ka ngo na age wana ko ba artiste musicien ebele ba succès na bango eza nango ya moke. Surtout ba artiste miso ba yaka mbangu lokwa ba Fally suka na bango ezala mabe. La preuve ane yango wana ti tomona Fally tonga bete ba arena na manzanza ezeka Fally lelo Fally azab tozo kanate Dieu merci lokola René Lokwa okelaki ye mawa habité tika na bengisa ndeko na ngai ya nani ya ndeko na ngai ya na mongo aya to sa featuring ya nani ya 207 ndo moni esa nini esa isu lokwa kolamusa artiste na biso sino ye moko boye aza su na succès actualité ndenge ezalaki liboso eza te. Lelo tomoni Ferre Gola aza penza au top tomoni Ferre Gola aza au top et ba Héritier Watanabe bango ala ba ozwa relève côté Chankutu koloba te n'en parlons même pas. Artiste tangu déjà komi mona yo kwa mi sento komi mona déjà yo kibo ngai yo komi ko beta tolo tout le temps ngai oza suna makasi ya ko bunda te oza suna makasi ya ko saba répétition te ba entraînement te yo ebika ke ngai ata concert esimbi nango te répétition te si ata simbi te so na ke studio e ko simba non c'est pas ça. C'est pas ça. Le lot producteur est belé, comment pour inviter, on est sur Koffi Olomide invité na Australie wana.
batali de quoi artiste aza capable so Koffi Olomide za émission ya studio ka bange ba bengise kuna te parce que ba mboka lokwa ba Australia po beta concert ya li sekite ya li panangu bate donc la mikolo ko ya donc bozo sous ba surprise ebele et pas Koffi Olomide pour ba production eza ebele après concert au Australie séjour à Koffi en Australie Koffi Olomide a ko se produire sous na Sofitel Ivoire na Côte d'Ivoire bisika pe ko beta sous mo bangé na concert ça qui na restaurant zolia na Suzuki na ba musicien na ya quartier latin yeboko Koffi Olomide abinini na bandi déjà ko récupérer ba na nga moko yo artiste musicien otikali opo uta na quartier latin ope lelo pe osala pe groupe na yo ope lelo pe osala pe fierté ya quartier latin malgré ozaka ingrat mais outa quartier latin yo mona kati ya motema no na sa motema no oyebi ke na za mwana latino est-ce que Koffi Olomide akoluka yo pe reconnaître yo pe c'est le moment yango c'est le moment on a na uta quartier latin Koffi Olomide zo reconnaître ba musicien na déjà bana na ya quartier latin et ça pour un concert au ya 2025 parce que concert wana soki penzo za chanteur en solo o yemba na quartier latin o ba bengo grand chanteur ya latino il faut ozala na 2025 yo ba oluka yo na ndoza boye de nature oza orgueilleux obebisa na batutu obebisa na ba musicien génération na yo obebisa ko banda na papa wendo tina se obebisa ba oluka yo il faut ko yeba ndenga ovanda mutu ala kiso musala mutu apesi ovi mutu ala kiso ndeni no ko somba lipa ndeni ko mata avion il faut ko respecter pour la kutu na moni corde Dani Chimanga na moni soki Koffi aluki ete yebo pa ko ene ko mikitisa ko so pe téléphone na tomboli Vierambo en tout cas elimbi sangai pour concert à 2025 na koki jamais ko zanga tara bisika ba Suzuki ba ozala ba modogo ba Rambo ba ozala ba Sam Chintu ba Burompela ba ancien toi quartier latin ba ozana concert wana so ozate na hippodrome de Vincennes wana ce ko yebi no ko yemba te parmi ba grand chanteur ozate boke bana mystique a fourmi pe faire rigola pas ko zala invité parce que concert wana eza combat cage ba soleil wanga ba ko zala ba Gibson musicien tout ya quartier latin wa za grand chanteur ba ko zala yo za impoli yo za ingrat yo mawelisa yo kibonga yeleka yo ko yemba kana kokoso nanya obengso na concert wana loko ebi ko yemba te loko loza rogeye c'est le moment omikitisa c'est le moment obongisa déjà na Koffi Olomide pe na bandeko na yo ba artiste musicien mususu et puis c'est le moment pour na mystique afumi pour ko luka pe faire rigola abondela pe Koffi Olomide. Donc comme vraiment la souka émission na biso très chers internautes en tout cas merci na ndenge bolanda ki émission na biso bo s'abonner bo aimer bo commenter pe bo partager merci na yemoko la première dame d'Orléans madame Mami Wanjamote ma papa Micha merci na équipe technique mobimba ya MJ télévision pona lelo to suki awa ngana bino to kuta mikolo ezako ya pona nouveau numéro na biso bye.